Bon, Zoya Yosika, ministre de la Justice de Libala. Seigneur. Mboka ninyo. Mais toi la chance t'es. Makamni to mwana mboko. Est grave. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Évidemment. Alors, Faut na pengwa nan. allez, ok. Les 4 tokens. Zaki la oyo. Mais comme la tête. Seigneur. C'est quand tu as sangu sunelo côté. C'est quand tu as la soute. C'est quand tu as sangu sunelo. Yesu Kristo. Muteme bibi. Kuna bête la générique. Baza ba le déjà tout. Tokei na bête auto tokei. Tokei. Les 4 tokens. Bana mbwa. Mbwa pardon ngaba tini ngaka ko tila papa ebisinga na yera pang oyo. Seigneur. Ngaite. Ngamona papa na biso ngana yebaki na ngapete ke yozala ka ambwa pardon yana ko swanga ite ezela ngana ko to sona bimi soko so swinga me sona mine so swanga spo makileta. Ama. Nakota Mbwa. Yo. Comment le nom? Seigneur, jusqu'à quand? Les 4 tokens. Ah, non, qui a découvert le mouchi du fleuve Congo? Ah, t'as qu'à sortir dans la vie. Neni. Ma soukala la troisième première vie. Na moi mon keve. Pas qui a jamais collé. Ça va, les cambotés. Et ça n'a pas de problème, t'es. Les 4 tokens. Parfois, j'ai envie de me marier. Alors, Mais quand je vois les hommes mariés qui parlent sel dans la rue, ça me fait peur. So babacha mwamba manteka. Kende! Il faut vous tamboula la démarche oyo. Buyoki? Babenga ngoni. Démarche de la couleur. Ok, touké. Eh. Le bogo c'est la boue mouton zo bouché. shake. C'est bon, Toleki. La famille n'a bino. Hein? Vous allez à combien? Oui, c'est bon, bicho babote bicho 80, hein. Mais ça, vous jouez de la famille bichoté. Tous à 60 cordonniers, 10 cordeaux, 5 000 penza, ou bien penza, no mon à penjo bako tagaboloko. Hein? Ni? Tous à 60 cordonniers, 10 cordeaux, 5 000 penza, ou bien penza, no mon à penjo bako tagaboloko. Na 4 bichets, nanga moko chancha famille. Papa ne bicho kufana système ali mwaka. Neni. Akondanga beta pouf to kundanga couper. Ya. Mwana zando. Alors alphabet. Bapek sabino masanga bolingo yo kate. Neni. Voisin nanga lobi alangwe alinga kote pa na ye moko. Abeti libako tutani na porte à vimbi. Apasuki azoki. Et après? Batou baye belé batounie mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Alobi na yebi tenga pe na yeka siko. Hein? Ni? Alobi na yebi tenga pe na yeka siko. Ya. Eh Congo yo eh. Les 4 tokens. Bibi. Suki ozana santola ogopsenga nyoso. Bandera. Bibi. Suki ozana santola ogopsenga nyoso. Seigneur. Ça va, les cambotés. Suki ozana mitola ogopsenga nyoso. Bébé nangai, chérie nangai, mutema nangai. Seigneur. Nakopesa yoni yaso no? Chérie nangai, kocha tembete. Nakopesa yoni yaso. Suki ozana bimiba. Le signal, c'est quoi là? Zapio. Osimaki pantalon nangai.
Olongni mong na ngai na poso na timi fa. Seigneur. Ngani nga jio mana te ya, bojungi sa mong na ngai, bojungi sa mong na ngai. Té. Butama Congolais. Oyo kelengi. Ya momu mutalobi. Ngaite. Omoni bozo sala ba beti ba lo yenga bozo sala. Omoni bébé mon cœur. Mais ezaka na mukolo yindaka. Mon cœur wane komi babenga basi babenga peyo. Bon di matenge za baby na taji. Mais toi la chance t'es. Eza grave. Les Katokend. Elonge Kuba. Jamais. Okosi. Wana peno kosi nanye elonge Kuba nga. Kaka ne matama nangeza pete pete boy. Kane naza mignoni. Apo yo loba nange elonge Kuba. Jamais. Eza nango problème te. Yo mwana mwasi. Olia lipekauka. Limbisanga me. Wanyuka. Seigneur. Nzete oyo etengama ezalaka na tendance ya koakize nzete oyo eza tout droit. Neni. Mpona nini? Proposition yango ezaleli eza na possibilité te ya komona makambo malamu. Oui, si. Po lokola yango etengama, donc makambo nyonso ya komonela yango kaka ya kotenga. Évidemment. Eza lokola moto aza na vertige. Neni. Soki moto aza na vertige azomona lokola biloko nyonso ezobaluka. Ata bato bazotambola normal azomona lokola bato bazobaluka. Alors que bato nyonso baza fixe. Ye nde aza na impossibilité ya komona nettement. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Gisha temi we pwani. Moni mwana mwasi ana okende wana. Na moni. Mwana mwasi ana awuti awa nazolinga azoboya. Aboya pwani. Nakoza deja na mwasi na mususu me nazolinga pe kaka. Ile jo mwana muteke soma lipapa makolongulu. Jamais. Asa deja lipapa mususu. Oza wana lipapa. Yo nazolinga yo so yebisanga o mona boza deja na mwasi no mususu ozolinga lisusu. Est-ce que le jour où tu as appelé le papa na atela gambela makolongulu. Seigneur. Yo mtema beyo. Jamais. Asa je le papa musuna mata ku fazera kinda na makolongulu te. Le bino ba ma yeli te bino suba bino. Mwana jando. Alors alphabet. Bon appétit papa. Merci monsieur le game. Papa, na Barcelone ndunda. Na bona ngama kamba. Neni. Yo bo ma vitamine quiz. Bolia bo be kufa na nduna na bino kuna. Place batila ngo engrais chimique. Soki daje ko kitele ko maka poison na kufa. Moni. Omoni ya mode. Bama yoni etelisi osuki. Épinard na kovi. Kove beletal. Moi je suis gueteri. Botama Congolais yo kelengi. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah? Oui. Quand tu veux parler avec ta femme. Le signal, c'est quoi là? Attendez s'il vous plaît, j'arrive. Hein? J'arrive, pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Ah, voilà. Bonjour, mes sœurs. Bonjour. Nous sommes le témoin de Jéhovah. On est là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Oh, mais vous allez où? Musela fasili ezate na mboko oyo. Ata basi ya bashuga dadi bandima kokanga pemi. Neni. Po solo ya minoko bashuga dadi babimisaka. Solo aina matungulu na konkombo basangisa. Seigneur, jusqu'à quand? Yaya. Noze eza wana. Kozanga oyo. Échec! Osana deux pantalons, ceinture mo, 4 chemises, souliers mo, on a sandales. On se bat de l'écamon liban. C'est ça normal. On met les gambas. Yo! Nous autres, on a la cuiti. Il ne faut pas exagérer. On s'en foutait. Neni. $100 aussi, on a passe. Vous avez le commandement masculin.
Ya otunanga question menga na répondre ni. Toki toi telemela vie na yo. Mutuke tuta ya buka na bassin. Hey! Soka yo kite. Asala AVC. 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 À perdre mémoire. Nazo déclarer lisusu. Noki toi telemela vie na yo. Anyata singa courant. E kawisaye. Yaya. Batandeza. Bamesheza. Avant na silisa. Okuta mutu mungongo makasi oyo afingelaka bato na quartier nde yango mpe mungongo makasi azo utiliser na prière mpona kobonde. Évidemment. Ezalaka te Neni. mpona nga conseil na kopesa ifo apona eloko moko soit asambelaka mungongo makasi ere ya kofinga afinga na mungongo ase, soit afingaka na mungongo makasi ere ya kosambela asambela na mungongo ase, mpo toyebele na eloko moko. Voilà. Toyeba ko classer, toyeba ke afingaka bato tout comme toyeba peke asambela. Mais siko so azo finga azo sambela même mungongo. Bible lobi ke même source ego bimisa de sorte ya mai te ya bololo na mai malamu ego simba te, soit apona eloko moko. Toyebi ke na quartier afingaka bato, soit toyebi ke na quartier asambela. C'est tout. Oya kozala ni chaud ni froid, zana isika te, Nzambe apambola biso.